triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Sango ya pasi, sango ya mawa, makambo ya mawa, ekweli biso lisusu. Sango ya mawa, ekweli lisusu ba comédien bande konanga, sango ya pasi. Kande tulobaka toujours, soki ya pasi ezali, tokoya koloba keno, eza sango ya pasi. Soki pe eza nango sango ya pasi te, tokoloba te keno, eza sango ya pasi te. Ezalaka bongo neti lelo toye na sango moko eza sala pasi na motema. Tango tolobaka sango ya mawa eza matanga. Matanga ekwei lisusu. Matanga ekoti lisusu epai ya ba comédien na biso bandeko nanga ezo sala pasi ya munene surtout na motema kolala kolamuka makambo nyonso bando kende bien. Allez, mbala moko, sango ya mawa eye kokota. Mama 2024, Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien. Gavker ayeli bino ba masolo moko ya kitoko. Gavker ayena ba solution mata kita na système moko ya malamu. Na Gavker bika na yo libela bandeko nanga kandenge boyo kabino moko bazo yebisa bino nini oyo Gavker asungaka nango. Gavker azo sunga penza na makambo ebele. Pona ba couple mosusu eza peut-être papa na mama babota mwana mais bota la mwana ti azoko kisa 5 ans mwana zolo bakate mwana zakaka ndenge botamboli na bopito bomona keno e osimba na ngote na osenga na bino na Gavker babiloko wana nyonso Gavker asungaka penza makasi kote ya ba papa soki moni keto otali ke nzoto na yo eza bien te bino moko ba papa boyebi nini nazoloba ekozala malamu bobenga Gavker biso toboyi na biso ezala te keno un jour peut-être mama aboyi yo mama lobi na kokoka lisusu kozala na yo te ezala ta wana sikoyo okomi kobenga Gavker ekozala bien penza ata muke te. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye na sango moko ya mawa na ye na sango moko ya pasi sango wana ekweli na famille watu kandenge tolobaka famille watu ebele abato toyebi mama top azalaka top watu sango ya liwa ekwei na famille kandenge ezalaka bandeko na nga na système moko ya mabe.
avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso o bakoti sika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation la famille ba mapango kote kayango yo sombela bana na yo lupango kozela teke no indela yo to kozela teke no okufa pour que na se ya mabele o bandolela o soki na yebaki na ningaki na sombela bana na nga lupango ekozala mwa pasi yango na lobaka toujours et encore que opportunité soki mi pesami profiter zwa pe opportunité wana sala oyo eza ya malamu ezala kabongo parce que je m'excuse mosusu tango yo ozo planifier que non tant na ozwa bambongo ebele nde na kosombaka peut-être na tawana bamba ba mapango ya bambongo na yo oza nango peut-être na tawana ekozala te. Alors $350 ya pamba oza na mwa lupango osombeli bana na yo lupango na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mwa likambu na biso, tokota na mwa masolo na biso, kanenge na obeta masolo, sango ya pasi ekweli ba comédien, na minute oyo kanenge tozoloba, mama na biso top wato, toyebi ye aza comédien na biso, ajwaka penza kitoko. Ko jouer na ye eyaki kosala keno mwana na ye aliboso pe na kombo ya dada, ye pe akota na mozindo parce que amonaki tango mama na ye azojwaka. Eyaki kopesa ye penza bisengo wana lobi anga pe na kota makambo ba théâtre mwana na ye pe aye kokota. Donc na famille na bango bakomi neti mibale bakoti mbala moko na makambo ya théâtre. Toye kolala ka boye tolamuki baye kopesa biso sango ke ndenge eza boye bandeko nanga ya mama na biso ma top wato auti kokufela nani leki na ye penza ya tata moko na mama moko. Bato ebele bakoya kotuna wa mama Etoiline sikoyo soki ye mama watu akufeli mutu eske makambo wana il faut kaka oya kotia ba comédien nyonso bandeko nanga totiaka ba comédien nyonso. Pourquoi? Parce que mama top aza comédienne. Soki likambo ebimi to soki matanga ekwei epa ya comédien moko to comédienne moko ezalaka ba comédienne nyonso bandeko nanga bazwaka makambo wana omona ta ba répétition mosusu bakati balobi noto tokende nanu matanga ezalaka mwa bongo. Donc esalaka mwa pasi nakoki kopesa exemple ka ndenge toyebi mama top ajwaka mingi epa ya Belleville babengisaka epa ya Cardozo tomonaka epa ya tonton Bobo Manoka mosusu tomonaka epa ya Mimi Kabea. Donc imaginez soki déjà zalaki na ba rôle na ya ko jouer makambo matanga bongo omona peut-être jour à ba répétition wana to jour à tournage moyen akende ekozala te. Donc osala keno moi ba programme na bango wana ekozala lisusu ndenge ba planifiaki te. Yango tolobaka toujours que matanga ekwei na kati ya ba comédien ezalaka mwa bongo la famille na système moko ya bien. Donc
Mama Top aza na matanga leki na ye akufi auti kokufa bandeko nanga ezosala pasi pepe mawa yango na lobaka toujours na ba émission mosusu que non vanité de vanité tout est vanité na se ya moi toza neti bapaya eza kutota te que non toza neti toza bapaya na se ya moi Nzambe akoki kobenga biso nyonso ta nyonso soki ye moko ka amoni que non yayo esili moyen pe oboya ezate wana soki Nzambe abengi tozalaka kaka kondima ondimi oke kopema ezalaka mwa bongo so peut-être soki koboya ezalaki mais ebele ya batu na minute oyo baboya na bango kokende baboya na bango kokufa mais moyen koboya liwa ezalaka te okoboya pete okokima pe liwa te ngai ningaka toujours kobeta masolo ya batu bakufi. Pourquoi na lingaka? Parce que tango to beta masolo bongo eza histoire eya kola musaka pe babiso parce que eza na batu mosusu ndenge toza na se ya moi omona batu mosusu bazokanisa neti bango bakokufaka te bango bakotikalaka bongo bakokufaka te ebele batu bazalaka bongo mais soki bolanda ba émission ke no mutu tela kufi yango eyaka kopesa biso mwa ba makambo koloba keno donc ndenge eza boye naza muleki nzela lelo tolobi Nzambe akoki kobenganga lelo tolobi ekozala boye lelo pe tolobi ekoindelanga bongo kasi na bongisa nzela na ngai ezalaka mwa bongo yango toye kopesa ba condoléances na biso na famille nyonso mobimba ya Mama Top toyebi ke eza facile ata mukete en tout cas esalaka pasi nga na lobaka toujours et encore que boko la bino nyonso ensemble la famille boko la nanu bokomi na ba age te ke ya kosimba banzete te mais ba mosusu bakomi kokufa bino bana bokomi kokunda na bino esalaka pasi penza ya makasi esalaka pasi ezalaka bien ndenge tomonaka na ba famille mosusu omoni keno famille wana bakufaka na bango kana 90 ans ndeko na bango akufaki na 90 ans mosusu kuna 92 ans 78 ans quand même et ça la ka moi et singo mais soki bato ba kufa moins de 60 ans la famille et ça la ka pasi penza ya makasi yango toye ko présenter ba condoléances na biso na famille mobimba ya Mama Top et surtout na Mama Top parce que mutu oto yebi mingi sur les réseaux sociaux et za Mama Top na dada bango nde toyebi en tout cas Nzambe alola ape sabino makasi Nzambe alola ape sabino makasi parce que toyebi ki eza facile te biso bato mokili tokoki koyebisa bino nyonso tokoki koloba mais mutu oyo apesaka makasi ya sur ezalaka ne Nzambe ye mutu apesaka biso makasi ye mutu asalaka keno ata soki omoni mwa likambo moko boye esali ndenge nini ye kaka nde apesaka biso makasi biso moko tokokaka na biso te na système moko ya bien la famille kandenge na obeta masolo liwa tango yaka yebisaka mutu te liwa tango yaka kana banzela na biso sans koyebisaka biso te keno ndenge eza boye lobi ekozala ya yo lobi ekozala ya mutu tel te yango to bongisaka ndenge na biso ya kovanda na baninga eza na batu mosusu omona na quartier mobimba yebi swana na quartier mobimba bayebi ye na kisongi na quartier mobimba bayebi ye na makambo mabe to bongisa parce que lelo to lobi Nzambe akoki kobenga yo siko tango Nzambe akobenga yo okoyebisa Nzambe nini ngana se amona kendaki ka pona kisongi kozala pasi pe mawa ngana kendaki na se amoyi kaka pona kopanzaka batu ekozala pasi pe mawa eza na batu mosusu bayebaka te ndenge nini akovanda na baninga batu mosusu omona bandeko na ngai kimuibi nde kimuibi batu mosusu omona kindumba nde kindumba batu mosusu omona lokuta nde lokuta alors to bongisa banzela na biso ndenge nini ya kotambola otambola bien parce que oyebi ke ata lelo to lobi soki Nzambe abenginga na okende na nga lola na pete nyonso ezala teke okende lifelo na pete nyonso ekozala pasi parce que na lifelo wana bandeko na nga deja baza kuna na lifelo bandeko na nga eza babilo mosusu bakoya koyebisa bino te mais to bongisa banzela na biso to luka pe elongi ya Nzambe nga na lobaka toujours ki lelo oyo soki oza na Nzambe te seke yo oza na makambo mokili
alors tingama place moko neti babiso neti ngai eza nzambe donc makolo nanga nyonso mibale ezalaka epai ya nzambe nakoki jamais kotia makolo nanga epai ya nzambe mosusu natia na place mosusu te yanga nyonso ezalaka kaka epai ya nzambe natalelaka kaka nzambe donc yo pe omitala makolo na yo otia yango wapi otia makolo na yo epai ya nzambe to otia makolo na yo na makambo ya mokili to otia makolo na yo na ndenge nini wana ezaka motuna Etoilini Ines TV atunaka na système moko ya bien bandeko nanga ntango boolandaka biso bosalela biso pe bapartage biso tolela bapartage nde likambo tolela bapartage bandeko nanga soki bosalela biso bapartage ekosala biso malamu mingi mpona bandeko mosusu bayaka titre na bino emati ekiti la famille eza musala tango totielaka bino batitre oyo penza ya makambo tobetela lisolo tomonaka bato kotala te soki osali imagine bosali soki 4 video omona keno visibilité ya malonga eza te na musala nyonso tolukaka toujours plan B ezalaka bongo tomoni bato mosusu comprendre na bango mais omona bato mosusu aye azoya kofinga bino lokuta eza lokuta te mais ezalaka makambo musala soki tomoni ke na côté A esimbi te tokotaka na côté B ezalaka bongo. En tout cas, merci beaucoup pour la compréhension. Congolais, Congolaises, partout, Ozali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, Ezali Nakati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa Nakati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo Ezali Kitoko, Ezali na emplacement ya bien, Ezali plat, Ezali ba terrain oyo, Ezali na problème ata mokote. Andeko na biso Ozali Kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.